Bonjour chers frères téléspectateurs. Nous voici encore pour la deuxième fois dans notre émission Bonne Gouvernance, de la part de votre interlocuteur Faustin Lianza Kilimba. Nous énumérons ces émissions pour essayer d'aider nos autorités, de faire travailler, corriger nos erreurs du passé. Nous voulons que le Congo puisse aller de l'avant, afin que nous léguons à nos enfants et nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, un Congo meilleur. Merci encore une fois de plus pour la journée d'aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé sur la corruption qui gangrène notre appareil de l'État. L'origine de cette corruption, c'est l'Assemblée nationale. Et je préfère parler en lingala parce que je veux que les Congolais lambda puissent comprendre l'immensité de notre pays, la richesse qui est dans notre pays et que tout le monde peut bénéficier de ça. Merci encore, bien arrivé et bonne journée pour vous qui me suivez. Voilà, dossier les cas qui te solo là qui n'a bino c'est ce qui bino été boka na biso ezali na makoki nyonso mais loko ezali koboma yango ezali corruption oyo il faut biso banso to combattre yango na yango nalobelaki mokonzi ya mboka ete azwa ba décision courageuse oyo komema mboka oyo kokangola mboka oyo kokotisa mboka na émergence oyo congolais nyonso akoprofite na yango. Ese mabele na biso ezali mabele ya mosolo, ezali mabele moko riche ke congolais nyonso tu aza na makoki mpe ya kozwa mwa eteni ya ye, mwa ndambu ya ye ya kolia. Lelo suite na yango ezali ete tokokende kolobela sur la traçabilité ya mosolo ya recette publique et administratif. Ezali ba clé et ba itinéraire oyo soki to ciblé yango tokotombola mboka na biso. Nakei koloba boye nakobeta toujours mbela na mokonzi ya mboka na problème ya canalisation ya budget ya ba recette d'administration publique. Nakotalisa ete mokonzi ya mboka, premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre ya budget, na gouverneur de la Banque centrale. Nayebi te soki mboka na biso ezalaka réellement na Banque centrale. Pona natikali komona yango. Nayebi te soki hôtel de monnaie bato bamonaka yango babengaka yango Banque centrale. Parce que nga nayebi hôtel de monnaie ezali ils ont joué rôle et trésor public. Parce que beaucoup n'ont pas ça la mosso. Ils impriment des billets de banque. Mais ici, ils travaillent. Ici, ils ont des bombes. Ils ont des banques. Ce qui est possibilité, ils ont des Mokondamboka. Pour créer banque centrale. Banque congolaise centrale. Disons, le Kola Tozaka à l'époque, banque du Zaïre. Pona kosala yango lingi ezali nango na volonté pe na rigueur ya mboka ya mokonzi. Na Kinshasa na kolobela pona engumba Kinshasa. Na Kinshasa tozali na 4 circonscriptions électorales oyo tobengi lelo ba district. À chaque district eza na 6 communes. Ce qui est aussi Lukunga Mtekoma ezalaka 7 parce que ezalaka Baliema, Gombe, Kitambo, Lingwala, Kinshasa, Barumbu. Mais on dirait bakotisa na Mongafula. Pour la wana ezana problème te. Mais na lingi la babo. Na chaque district mokonzi mboka na monsieur le gouverneur bino ba na tangi aw. Ce qui doit se concentrer na district nyonso minei oyo contenu ba commune 6 5 6
pour créer la succursale à banque. Direction générale de la Banque centrale est causée à Gombe. Oui, c'est bien sûr, siège à l'institution. Mais dans la commune, on a créé la succursale à la banque nationale. C'est-à-dire quoi? Dans le Lukunga, nous avons 7 communes. Dans 7 communes, on a deux communes où on a la banque centrale. Le ministre intérieur a mis la place où il y a ciblé. Il faut la place où il y a la sécurité, où il y a la militaire armée de terre, na la société il y a gardinage, il y a sécurité, où il y a la prête pour la sécurité, ici quand mon soleil il faut toujours sécurité. Ce qui va salir la succursale ouana et qu'on permettre de canaliser mon solo recette publique. Je vais faire ça exemple. Tant que vous avez la banque centrale et que vous canaliser en commune dans le district 2 succursales dans la banque, et qu'on permettre que fléau ya bateau bakenda kaka kokende bakende ko futa misolo na banque centrale na Gombe et qu'on diminue. Les quartiers à Sima, les quartiers la commune ya Lukunga, et qu'on permette bango bakende ba succursale d'aller proche na bango, pour te bakende ko futa ba misolo o esengeli o ezali na cadre ya recette publique na biso. Na pesi exemple. Na cause au ministère des Affaires étrangères. Donc une affaire étrangère parce que c'est simple pour moi toi comprendre. Passeport ezali $75. Oui. Mais moto soka lingi a sala azwa passeport aucun ministère affaires étrangères. Un service à passeport. À remplir dossier, document naï, identité naï. Papier on a tout rempli sa identité. À remplir yango. Ce qui a siri qu'on remplir yango a foutu $25. $25 wana ils ont un compte, il y a frais à fonctionnement. Na ba carnet, il y a passeport. J'espère que société signaka o signé accord wana na komna mboka na biso. Bazana ba imprimer na bango ba imprimer ka ba passeport ba carnet à passeport. Donc $25 na passeport et ko servir bango pour être ça la dépense na bango o sengeli pour na bureau, disons fourniture de bureau na bango. Ce qui est foutu par $25 wana va couper ça au reçu. Reçu wana va continuer dans la banque centrale. Banque centrale, il faut à ça là à créer un compte dans le ministère nyonso. Le ministère nyonso tout établit ça document ya mboka Congo. Ce qui n'a pas fait ça, exemple affaires étrangères, ça pour un passeport. Mais j'espère que tous les ministères basés dans les documents établis ça ou tout foutre la rango moso. Tant où à cause du numéro wana ou banque centrale ko tubina batunyo choisi un numéro ya ministère affaires étrangères atindi yango na service à passeport. Tant où to foutu $25 na reçu na yé et koko mama qui est un ministère affaires étrangères pour un passeport tout ça là. Tant où ya ko na banque a ko ko fouta $50 à le reste. $50 wana nde ko ezali recette budgétaire na ya administration na biso. Nde yango ko servir pour canaliser ba mbongo misolo ozo kota na ba poche ya bato. Passeport ezalaka ya moto te. Passeport ezali na compte ya l'État. Na kobeta mbela neloko ezali koboma mboka na biso. Comme problème mosusu ya makasi ya ba commission. Donc on dit faut que l'on makamba ba commission on a 10% intérêt parce que mutu amemaki asalaki transaction amemi moi société ko servir mboka il faut ba futa commission na likolo il faut to boya yango
yango ndem tezo mema biso na bambeba oyo ezo continuer ba clientélisme oyo bayeba komemaka bakozalaka na baposibilité ya komema basociété ya solo po te servir nation barecevaka baprime wana tokosala soki neti bakopesa moto prime annuelle eza $2000 apesi exemple mais lokola l'état afutaka selon trimestre après 3 mois bozwi 2000 bodivise par 4 après 3 mois opesi $500 même après 3 mois opesi $500 ok année mobime revenu na $2000 mais comme droit la prime est parce que asali oyo tobengi commission mais eza sous commission te ntango tokosala tokoimplante babanki wana ekopermettre ke moto nyonso to aza koluka passeport afuti $25 na frais ya fonctionnement kuna na ministère ya affaires étrangères afuti $50 na banque centrale et soki bosali babanke na tous les 4 districts et permettre que même bato bazouta maluku baza district ya Chango soki boteli bango bosali bango bureau na bango na nsele akolongwa maluku ya na nsele afuti baza na kimbanteka longo kimbanteka ke nsele afuti donc ekodiminuer bafoule devant na babanke na biso ekosala mpe ete tokanalize barecette ya mboka wana napesi exemple na ministère ya affaires étrangères soki na ministère ya transport tozwi eloko lokola permis de conduire mokonzi ya mboka na bakonzi na biso eloko na kosenga na bino bokende koluka basociété ya mindele oyo basalaka bacarte ID carte d'identité na mboka mindele bacarte oyo ezaki okoti yango na poche ekosefase te ekobeba te parce que eteki yango na poche parce que ekotaki na bilamba non basala mosala ya solo etango bakoya kosala mosala wana permis de conduire soki bokotia catégorie A mpona bamotocycliste soki eza $15 bafuti $10 na banque centrale $5 esungi na ministère ya transport mpona bafrais ya fonctionnement soki eza catégorie B voiture oyo eza na place oyo ezokomema 5 places 5 personnes soki eza na $20 ou $25 bafuti $20 na banque centrale bafuti $5 mpona frais ya fonctionnement na ministère soki ezali catégorie C ainsi de suite jusqu'à catégorie E part ya ministère mpona bafrais ya fonctionnement ezali $5 et part ya banque centrale ezali ça dépendra lolenge bino bokotaxe baprix wana ekosengela biso ke même congolais landa akoyeba oyo ayebi kotanga oyebi kokalcule akoyeba quand même komeka koévaluer mpona koimaginer à peu près na conscience na biso nyonso bacongolais ete esungi biso mpo ete budget national biso emata soki tozwi tokanalize barecette publique et administratif na biso ya mboka soki tokanalize yango malamu ekoki kobakisa ya biso au-delà même ya 40 milliards tobakisi yango plus 18 milliards oyo mokonzi ya mboka akotaka comme budget sans compter badile oyo tozoyoka badile na biso ya États-Unis Amérique sans compter baréhabilitation na biso ya babarage inga koproduire biso ba 45 000 mégawatts oyo Afrique mobimba ekoki kozwa kodefa kofuta bisika wana ntango tokokoma na babudget ya makasi ya bosolosolo ekozala esengo mpo na biso Kongo soki nakozonga na ministère ya intérieur na ministère ya intérieur vraiment monsieur le ministre de l'intérieur okolimbisa ngai ne respect beaucoup
apesi bino bambote ya mingi me nalingi natalisa bino eloko moko ministère ya intérieur ezali ministère oyo parti au pouvoir aza kodirige me nakoregrete mingi parce que bozosunga mokonzi ya mboka ministère ya intérieur na mayele oyo ya ngai oyo na ngai na bino toyebi rien que ministère intérieur ekoki kogénérer plus de 30 milliards de dollars et baxi na budget ya mboka. C'est-à-dire quoi? Avant mokonzi ya mboka Félix akoma na pouvoir, information oyo uti epa ba mindele na RFI bango bato balobaki selon oyo bazwaki l'information officielle bazwaki na gouvernement précédent ke na mboka na biso tozali na peu près 12 millions des étrangers. 12 millions des étrangers wana ministre intérieur eza na dépendance na yo eza na pouvoir na yo soki étranger moko afuti carte de séjour parce que biso nyonso okenda bamboka bapaya tovivaka na carte de séjour soki oyaki na visa 3 mois visa esili 6 mois osengi 3 mois babakiseli yo comme visa de plus mais soki osali déjà 6 mois il faut zwa titre de séjour alors soki totie kaka $200 na titre de séjour na 12 millions des étrangers oyo bazali ana mboka il faut beta mbela na bagénéraux na baofficier supérieur baye baza na bato na bango balibanais baindien bachinois oyo baza na mboka baza na mikanda te soki okotuna ye mokanda alobi zala na benga général il faut bobeta mbela mpona problème wana il faut moto wana même général yo soutenir ye tinda moto wana afuta droit na ye ya l'état afuta mokanda na ye po tazala libre na mboka na biso soki tozwi kaka $200 wana tosali yango multiplié par 12 millions natiki bino moko bocalcule po epesa bino mwa bani bwanya wana tokolobela yango nsima mpo oyo toza kolobela naza kotalisa kaka lolenge nini tokoki kokanalize misolo mpo te kota na banque centrale mpo te kota esunga budget na biso national parce que mboka lokola Congo RDC na immensité ya mboka na biso ezali biloko ya soni ya kolobelaka chiffre ya 18 milliards mokonzi kutu asali effort mais na gouvernement président bazali koloba 4 milliards et bazoloba 4 milliards na baza même pas na soni ya koloba 4 milliards na monene ya mboka lokola Congo yango toza komema kaka makanisi toza komema baide oyo kosunga bino baautorité na biso bino bakonzi ya mboka baye bazali na bisika oyo bazali kokamba mboka bokamba mboka ete lobi na yango botikela bana na biso mboka na eta ya malamu eke bango mpe bavivre de batikela mpe baoyo bakoyaka na nsima puise biso tokotikalaka libanga te éternité na se na moi te biso nyonso tokokende moto moko te abotamaka mokolo obi abotamaka mwana moke atike mwana moke ti suka na ye tobotamaka bana moke tokolaka tokomaka bampaka donc liwa mpe ezelaka biso liboso mais po ete tobongisa nzela na biso esengeli tobongisa lolenge ya kokamba canalisation ya misolo wana ekopermettre ke mbongo ekota ebima ezala so na baposhe ya bato te mais ekota na bakesi ya leta wana nazali koloba mpona oyo etali engumba Kinshasa donc c'est-à-dire so toke na baprovince baville province nyonso administration ezali babureau administratif ezali donc il faut créer babanque banque centrale il faut en recruter bato même ata 20 000 personnes d'informaticiens banalystes et programmeurs basali bureautique d'information bakoti bango na formation puisqu'il faut koélargir bango jusqu'à toute l'étendue du territoire bisika nyonso tout point ya mboka ezali na baville na wana lobelika na baville nake na bafrontière te parce que na baposte frontalier te
Nous avons posé à la banque centrale, disons, la représentation de la succursale, il y a banque. Ce qui est au Kambi, en moto, tamboli na lolenge wana, bino moko boko mona, lolenge mboka na mission kokoma kote. To sengi rigueur, mokonditia muto azali na place o esengeli yazala. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toboyi ba détourneur ne bazobo mamboka na mission. Eza biloko ya soni, Congo est le seul pays où koyoka balobi Motomoko a détourné 20 millions de dollars. Comment détourner 20 millions de dollars? Mbongo ya mboka yoko fanda na bureau ya ba quantité. Mbongo ya mboka faut fanda na ba banque. Nde bongo mboka etambola. Ceux qui mbongo ekote na ba poche ya bato ezali ba tentation, bato wana bakoyiba kaka. Donc esengeli na soto landela canalisation wana pote mboka na biso emata ezwa lokumu. Bato bakoseka biso. Tukendaka bamboka baplateau mona rappelle lolenge bango batravailleur, lolenge bango bazali. Et pour nani biso tokoma lolenge wana te. Donc traçabilité wana ekopesa biso pouvoir. Ekopesa Congo makasi. Ekotelemisa mboka Congo. Wana eza na ba ville, c'est-à-dire na ba ville surtout ceux qui bo saleli yango. Bokomona changement ekokota na kati ya mboka. Ce qui te lobito kende na ba poste frontalier. Nazi exemple ya frontière lokola Kasumbalesa. Na keka na exemple wana parce que ba frontière ezali belé ko tsaka mosolo. Na frontière il faut instaurer le système wana. Sur ça il y a banque kozanga te. Pour créer un service moko kozala na petit exemple. Au lieu que la DGRK et comme DGRPA, Direction générale des recettes publiques et administratives. Et bango bako banda ko contrôler kaka ba papier. Ba chiffre. Mbongo yokota na ba nina bango te po bango soko ekoti pa na bango bakoli ya mbongo wana okoka mokonzi azwaki directeur d'institution mutazwaki mbongo wana dépensaki même bao baza ko travailler na baza na makoki te à moins que bon luka lolenge ya ko organiser ndenge bo pesi $25 na nini na compte ya société oza ko imprimer ba passeport ceux qui vont réduire en na 20 Aujourd'hui, $5 pour payer mon DGRK. Parce que DGRPA plutôt. DGRPA, Direction générale des recherches, Direction générale des recettes publiques et administratives. Il y a un qui permet que Bango, na ba papier, na fourniture, ya bureau na Bango, va s'en servir. Et vous allez essayer comme ça, rapport au lieu de l'inspection en finance, ils allent la clarifier. Ils allaient la contrôler, ils allaient la fiable. Qui est surtout CP. Frontière locale à Kasumbalesa. Bisika, ba mine miso ezaliko, ba mituka ba mine ezaliko. Bisika biloko miso ezaliko kota. Na kati ya frontière, a barrière ezali. Ba service yo surtout ezali. Mais banque qui fait éco aux amatés. Pour moto à futa douane. Akofuta yango na banque mbala moko banque akopesa reçu na ye alakisi na douane lakisi na ba service nyo surtout abimi akoti nango na kati ezali meilleur ezali solution kitoko ya malamu mpona biso tovi na beach na biso ngobila banque soki eza wana eza malamu tozala bandeko bakongole bakende na kosomba biloko na bango na ngambo soki ya ye soki aza na biloko ya kotisi yango na kati il faut afutela yango douane c'est bien que na banque ya futi douane a taxé ya ke na banque ya futi et le reste après si papier na ya asali contrefaçon na ye na bazali wana bazali kosuivre misala soki bakosenga ye soki $5 ya frais ya fonctionnement na bango pe c'est tout à fait normal mais au moins misolo ekotaka na banque misolo ezala canaliser na banque po banque nde mutu akofuta bafonctionnaire po banque nde mutu abombaka misolo ya mboka
nayebi te soki Congo toza na banque nayebi te nayoka balobaka gouverneur de la banque mais nayebi te siège ya banque yango ezalaka wapi soki siège ya banque ezali te soki ezali hôtel de monnaie boza kobenga banque o gouverneur ya banque alobi boye isi kuna baimprimaka mbongo soki eza te il faut kosala yango il faut kosala yango bino bakonzi na biso baautorité bino bato bozali na habilité ya kosala bino bakonzi bozali kotambusa mboka Congo bosala yango ete moto na moto ase retrouver na part na ye bakama kozwa misolo ya mboka kotiaka bapoche na bino esila nafingi moto te nalobi mabe mpo na moto te me nalobi mpo ete biso nyonso tu tozwa mwa lobiko na biso na kati wana mwa oyo ya biso soki nakozwa salaire ya $100 ekozala esengo mpo na ngai moto nyonso abengami te azala ministre moto nyonso to abengami te mpo azala PDG moto na moto aza na responsabilité na ye oyo akozwa bisika bakotia yo bisika kosala nde bisika ekofuta yo mosolo donc mpona kocontinue na masolo na biso ete canalisation wana nde ekosunga mboka ekolo ekosala ke meme bato bazali kofutama te oyo baza kofutama mabe ntango mosolo ekoti na mboka ekoti na banke batali lolenge ya mosolo ekoti bakoyeba koreglemente basituation ya bato nyonso bafonctionnaire oyo baza na bambeba baza na baproblème ya non paiement mpe bakoyeba kotala babeze ya mboka bisika banzela eza ya kobeba bisika esengeli po ete sunga mboka na biso nayebi te soki na mboka na biso tozalaka na conseil économique et social conseil économique et social ezali bureau institution oyo esungaka mboka bango nde bapermetaka kolandela économie surtout pouvoir d'achat mpo na mboka na biso soki ezali te mokonzi na kosengela bino botia yango ezali lisengi po ete mboka biso nyonso tobénéficie na yango donc mpo na yango soki botie nyonso to en place même baétudiant bafutamaka lisusu te baza na babufu te bokozwaka meme makoki ya kopesaka bisika ya kokotisa bambongo ezali soki tokozala sévère na canalisation wana mokonzi tokovote babudget na 2-3 ans tokovote budget moko ezali trop élevé tokokoma mpe na ba 80 milliards soki rigueur ekoti mosala esengeli kaka rigueur efezaka moto nyonso tu fo atia loboko na ye na pate po ete atonga mboka atonga ekolo na banza ntango nazali koloba boye baye bazali koyoka baye bazali intéressé bolaike boaime po ete epesa biso mpe mwa makoki baposibilité po toza na soutien te soutien na bino ezalaka yango kolaike koaime bao mpe bazalaka makoki oyo bakoki kosunga biso toza na nimero na biso eza liboso na biso awa oyo bino bokoki kosalela kosunga biso po ete tokontinue kokomba kodispense koaide kosunga mboka mpona baconseil mpona lolenge ya kotambola mpona lolenge ya kodirige po ete mboka na biso ekende liboso kongole nyonso oyo aza na mboka Congo avivre na basituation ya kitoko nakanisi mbala ya nsima mbala liboso nalobeli corruption na kati ya assemblée nationale oyo ezosengaki mokonzi ya mboka azwa courage badécision ya solo aza chef de l'état commandant suprême veto na ye eza kopese sur la RDC baprérogatif na yo en tant que chef de l'état il faut koexerce yango moto moko te akotelemela yo oza numéro 1 mais oza na bayo baza na nsima na yo meka kotalisa obeta mbela obeta sete po ete bakonzi oyo baza nsima na yo bayeba lolenge nini bakotambwisa mboka bayeba badevoir na bango eza nini merci
tosengi na bino kaka mbala ya nsima soki tokokutanaka lisusu soki nzambe akopesa biso makoki mpema na bomoi tokoya lisusu mpona kosolola na bino elongo mpe tokotalisa bino tokokontinue kotombola bisika oyo esengeli totombola parce mboka na biso eza na bisika ebele ya kotelemisa. Nzambe apesa biso makasi abatela bino mpe abatela biso lokola. À la prochaine. Merci beaucoup. Numéro ezali 099 49 14 027. Bokozwa ngai na WhatsApp na 089 085 37 870 089 85 37 870. Nde bozwi ngai. Merci et à la prochaine. Bye.